Basirona Sixa au Saranateo, Kumisaye, Sanzolaye, gloire, Eye Mabe. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Mikolo Maba Bengonan. Vrai Zoba, Blaise Mabanza, vrai Zoba. Oh, c'est pas un combat. Ouais, mais. Combo et sali que bana batanga bana balia donc c'est que faut na sepela na ngora. Il faut sceptique pesotone. Oui, danger. Mbisala ndeska ma echola kati. Parce que kisasa moni kisasa oyo atotangi ba classe na ba ndenge nyonso zwi ba diplôme nyonso. So zwi ka makambo yekolela nchiki wana yo mettre en pratique okufa nzala. C'est Léo Scram ozwi nzembo batu ndenge nini c'est Léo. Ah c'est Léo. Donc ayembi yango soki émission esili na olakisa yango wana eza na téléphone. Alors sans que akota contact na ngai, sans que alpesa tambote ata moi remerciement ta la kati nzembo yango pe ye Blaise Mabanza vrai Zoba rien ya te asala ta ndenge to monaki baba zeko basala kia male mbambo ya isobe a remercier pe quand même isobe ne to monaka confiance yo loka sai atangi pe komba sai ngai ezate. Donc akota contact na ngai c'est Léo Scram ngala lingaka yo osala musala no kitoko osala honneur ya mboka na biso na sepelaka na yo mais kota contact na ngai to solola po soki to sololi te donc kala mingi te na ofungola manduki guerre banda donc na pesi avertissement bato bazotala baza contact na yeba comme c'est le message yo na esprit ya bien tant que ba jeune tant que ba kinois tant que ba congolais voilà que au explosé après 27 ans c'est pendant que tu sobe babimaki to mona artiste belé babimina simana okutu yo c'est que 27 ans. Bon et là on a comprendre déjà que Nzambe lokola za roulage abongisa mutu na tana e. So tana e kokita to fonctionner. Nzambe za roulage. Ouais Nzambe roulage. Donc le PCR. Soki alobi yo telema to lexa koto yo Alexis. To dessinera ba tableau ba tchaka na ba fiche ba tchaka na ba cinéma. To na ko tambola na ba cinéma to na so sa ba dessin. Vie de loin to yeba na ye na nzela match. Biso za na ngaba na fidam ya va na makala. To yeba ni na ba sera ba association ya ba quartier, mona quartier na quartier yo so ibuto ba moment ba vacances. Bozo beta ba bale. Ça dit na idée te que to ko za ba comédien le to ko ba comédien. Ngata na bandi ba maramba théâtre pour ngala bandi ma théâtre liboso na bango tout. Na otambola na ba bar na osala banzembo ba biloko eso ba balusaka wana ya banzembo ba balusi ya chima ba fufu baninga na bandango. Bandela wapi? Oh. Cette émission parce que je reçois pour vous un artiste comédien, il fait rire, il est ces derniers temps spécialiste des gags, des humours, un bon humoriste de notre pays. Je ne sais pas d'où il est venu, mais il fait bien ses œuvres artistiques. C'est avec lui que nous allons parler, il s'agit bel et bien de l'artiste comédien, on lui appelle Grand Zoba. Blaise, bonjour mon frère. Ouais, bonjour Rabi Mavinga, bonjour. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Mikolo Maba Bengonan. Vrai Zoba, Blaise Mabanza, vrai Zoba. Oh, c'est pas un combat. Ouais, mais combo et sali que bana batanga bana balia donc c'est que faut na sepela na ngora. Il faut sceptique pesotone. Oui, danger. Mbisala ndeska ma echola kati. Parce que kisasa moni kisasa oyo atotangi ba classe na ba ndenge nyonso zwi ba diplôme nyonso.
so ozwi kaka makambo ekolela nchiki wana oyo mettre en pratique okufa nzala. Kini ya bongo donc kini ya omona loba kolali balali yo. Donc kini babuka na raté zwa penda makambo nyonso ba nchiki ya ba diplôme tiango pembeni. Mais ba politicien kuna ba senga ba diplôme ba. Papa kolanda wana te. Tant bayaka ndenge wana mona ba oyana ba discours ya lingala. Obochanga poa bana mai boye na boye tant ba komaka kuna alemba moko mona ba changer na bango ka. Comme tant besoin tuner mona ka bon tu sais ville la loi portant numéro 00 bar signé par M. Mungulu Diaka. Donc, à quel habit sur la makamoko, oh, tu comprends, n'était papa. Mais yo, zala kia, ozo yenga yenga. Les lots comme il a pouvoir, et comme on a moni ville la loi, au nom de la paix, papa, moutinyo sa oluka li bumunaye na banaye. Donc, ma solé arabo, biso se tondi à rythme, voilà. Vrai Zoba. Vrai Zoba, donc c'est cet artiste et comédien qu'avec lui nous allons nous entretenir pendant quelques 30 minutes. Je pense que vous allez aimer. Tous les fans de Vrai Zoba, comme on dit, suivez cette émission, partagez, ça fera vraiment du bien. Le parcours nous théâtre Banda Wapi. Le parcours on a bandi pas Lissalangomba. Fait son âme, papa Lissala. Donc papa penza oya juinga penza donc na yebi lo côté donc a formé nga salinga lelo yo nazala boye. Après na yeke okende pa ya maître pai ba série wana na bana kata kwa fa libandi penza donc ezaka ngai na banda idéologie wana. Po ngai nazali premier comédien oya bandi kotambola na babar au moins ba petit kotambola na babar wana ba obeta masolo ba ba oseka zozoete vieux zozoete ka na babar te pour ngape na zui sous formation pe pa ya zoezwe ya Maurice na pesi mbote na ebité so azaka na commune na Barumbu wana depuis na 1990 vieux wana pe alakisa biso ya idéologie donc c'est ça na tamboli na babar na yepa Lissalangomba na jouer encadrement na kepa ya maître pai na zui lisusu na baxi sous un plus lelo yo naza ko évoluer nga moko maître pai série wana ba Willy Mambu ba papa Ntsakala tozaki na ba masala nga ba ladi esobe papi kimbemi michopo ba michopo papi kimbemi na pesi mbote ebisinga kalata zoya wala ba master penza ba libanga papi michopo bwekse libanga wa koma lelo yibutu wana penza ba master donc to kembi na bango to beta penza makolo ti to ke tukine ko ta ba banda lukuna basirona siksa osakana te okumisa ye sanzola ye gloire eye mabe donc ba série yango wana bon lelo yo ba vie pe o basalaki se koki biso sko bana tozola kisaka ka honneur na bango quoi donc voilà ça c'est très bien après ouais après lelo idéologie na yo sala pe na ba Gilles Bavon na ba idéologie ya ba logique ba idéologie ya ba antique ponga la sali inas na sali théâtre na inas depuis humanité vous réfléchissez ta image à muta inas le côté et l'autre biso tangina ba sila sila so amoni ngai ya betanga uti bambata oui abi me yo makamnyo zo sala oya buzoba oyo ya betanga bambata donc eloko moko ezate donc na jupe na mamantiki na chango pembeni lo peut-être un jour so na kiata ba Côte d'Ivoire ngi mamantiki yo na kisaso yo cha mamantiki papa prof no se ba otalo ba regretter moi no tozo tangisa etala comme ça ba tout réseau viens sur la monnaie nzela ngoma okima ba préfet na biso à l'époque ezaka mobinzo donc sur la monnaie ba on nzela na okima pour ba mona ka lokana yo kisa bango soni vraiment ba comprendre ngai je suis père ya bana ebele vraiment bana wana tant nazaki na ba logique bana ba otanga te bana ba chômer trop musomo na bania nebwe pa pakati mais vrai zo basoki yitango ye bana ka même moni ke nchiki bazoki ne pe normal bana bazolia bien aux appene sengo donc voilà quoi. Ça c'est très bien vrai Zoba. Jusque là tout le beau ça la groupe na yo topé ozaka ka ko évoluer ka po. Non naza la groupe na ngai, naza na groupe na ngai groupe Mabanza. Donc bana ebele bomona na joueur na bango eza bana nga moko ya groupe. Parce que beti lisolo ya 1990 c'est-à-dire comme na ba combien 28 ans de carrière 27 ans. 27 ans parce que na yo banda penda carrière bien à 91. Parce que 1990 ezalaki kaka kotambola na babar na tie makala na elongi na tie libumu na otambola na bana yebi na nga théâtre te
ezaka ozotambola mwa inspiration nzamba na opesa ozosekisa bato na babibembe mais na 1991 nde sikoyo lisala ngomba mpenza ye korécupere ngai nde sika na bandi mpenza makambo bien bien voilà 27 ans après tokolobaka théâtre mpe futi yo ouais mais so elelo nazovivre so naolata eza théâtre papa eza jete na Kinshasa oyo boye. Qu'est-ce qui a fait que au explosé après 27 ans c'est pendant que tu as sauvé babimaki tu as artiste belé babimina simana okutu yo et celle qui a 27 ans. Bon et là on a comprendre déjà que Nzambe lokola za roulage abongisa mutu na tana ye. So tana ye kokita to fonctionner. Nzambe za roulage. Ouais Nzambe roulage. Donc le PCR. Soki alobi yo telema to lekisa koto yo Alexis. So alobi bon yo peut telema to lekisa lisu boye. Donc yeza bongo Nzamba moto. Nzamba émission pendant 26 ans. Ouais, ça là qui peut peut-être pour na joie source d'expérience, na joie sur mayele maramebele na batata. So ezaki tam su batawana nde na minute na na ba 12 ba 13 enfants. Moi na maman na so on pour ba comédie belé ba sala ba succès pe na batawana. So tali o mona ke tala bane belé bon na maman na ngata muso alingaki te yo foza la rara bana moko baza na mama na bango moko abi bona puis un succès te azwana une expérience moi lelo to komi na maîtrise bien que succès ezali maîtrise ezali na ba bar au mona nonga te na mena ba masanga ba ambiance ba loyenge ba rencontre ba buzoba au mona nonga te donc pour etozu expérience ya maramebele donc naso ngape na ta moto ezemuke siko ne mo luyalo. Wana ndi Nzambe muta oyeba na ebité mais vraiment pour nga la monique ya na ina pe zana ina so zo na ope ouais na zo tendeni boso na zo atesiko diplôme na zo ende botu la sila malgré ya ba no battre biso po azaka maele yaze maele kolega kasi ya ba no battre yo zo batina na classe na zo bala nchikite mais ya azaka quand même liboso na biso foto ba vérité azaka quand même liboso na biso bon. Voilà, on est là avec Vrezoba, je pense que vous comprenez. Angèle Kinkela, fiston Bastien de FB International, Mère Zefa Vital, la première dame, merci à vous. Et Dominique Kiel, moi, Moussakata et Solo, merci papa. Duval Kassongo, M. Yagaki, c'est respect. Merci na beauté image, merci na mamé Méline Zemba. Maman Likelemba, merci Koyago Belisha, merci à vous, merci à Bandeko Bolanda, Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Vrezoba, à part groupe Alisala, groupe Maître Paille, il paraît que ça fait un groupe, un groupe Soupeto, Yebi Fana, nous contribuons à Bandeli. Bon, na banda travailler pena mbutama CB, même na ping-pong. C'est-à-dire présent ni tant to bandi wa masolo po biso bandi wa masolo bana mike makam na obeta be sobe na ba vie de loin de ba yebi yango ngape na yebi parce que ba vie de loin na ba esobe na masebe baza ba master auto koli esika moko na likanisi kute ke un jour to koza ba comédien biso na vie de loin to zala ba master na décoration to dessiner ba tableau ba chaka na ba fiche ba chaka na ba cinéma. On a tambola na ba cinéma to na so sa ba dessin vie de loin to yeba na na nzela match biso za ngaba na fidam ya va na makala to yeba ni ba sera ba association ya ba quartier mona quartier na quartier yo so ibuto ba moment ba vacances bozo beta ba bale ça dit na idée te ke to ko za ba comédien le to ko ba comédien ngata on a bandi ba maramba théâtre po ngala bandi mamba théâtre liboso na bango to na otambola na ba bar na osala banzembo ba biloko eso ba balusaka wana ya banzembo bata balusi ya chima ba fufu baninga na bandango obandela wapi monisiko yo po mboka na biso to lingaka vérité te ama sala ngai to zaka na bien to solaka bien mais na okulia te pona kosa elikam ye moko pe na motema na yebi ke ngamutu na banda yango ba série wana chaîne moko efungwa misika TKM tango efongwa misika Faustin Matomi naza vivant lelo akufa te ngai tosala babiloko wana ngam na osala babiloko wana ya balusa ndabiti à l'époque soki oza na bonne souvenir eloko wana pesaka succès po bana ko chango mingi na radio moko izaka soki sime soki
ceux qui BBC ceux qui n'y pas autant ba minza pigeon kuna radio ba no sa succès boye na ba 12 ba tutu ba na Holanda ngo ba King Munga ba na sala pe wana ya Marius na sa eloko moko dendo tuna sango mama tuna sango ba betela yo c'est dire ngam na bandi ba biloko wana ba sobe ba yeko banda pe ba idéologie na bango na après pour ngamba liboso to kutana sobe na yebi na mamba bale to kutana na ezala yebi yango bien ezala na coin avenue Masasu na université na ngaba na o dessiner na pharmacie moko na sobe ya bi na ya ndeni ni bien bi obi ke na tala ke loro na yo moko boye bo balusa banzembu na tala yango na TKM Faustin Matoumi na mtandao ba na Alexandre na ba détente et sobe ya bi na nga ngai pe na sala pe ba biloko wana na naku kaka na balusaka pe banzembu bani kutuna na bune kutuna groupe moko eza na Avenue Lobo kombo ngo Mukubi président ya groupe wana ya papa ozomona masolo saninga bia osala yo ka vérité veut dire les émissions vérité vrai zoba bimisa ba vérité puis sobe za formé na Mukubi théâtre pas ya papa oui et sobe za mwana ya papa na Mukubi théâtre biso lisala ngomba biso za na Kayemba et sobe Mukubi na Avenue Lobo. C'est lui moi polémique pezalaki entre les deux groupes. Voilà, polémique pezalaki. Donc ngana za mutu na bandi ba idéologie wana. Alors na ki amitié wana. Tant on a longwe na ba masolo ya obina kana baba. To komo sala ba théâtre, to komo former moi ba groupe pour to jouer na ba vacances. Ezaki ba concours moko ya ba Janspil nde to no benga bango. De l'eau l'habitude va comment va communiquer ba Janspil ba mujansa voilà biso to ke jouer na ba concours wana na bar moko na makala comme longo zaka mon village nde na yeko zo mbuta masebe lokwa ya banalo ba français pour biso ba série wana to yebi na biso français te bo mwana te bango siko bazaki déjà na famille moko ba yeko la déjà français depuis na ndako lokwa to banalo jouer na idéologie ya chic choc lo yenge to bi no idéologie ya chic choc lo yenge zake patron phase ala lo ba français mwana musala moko boya zala lokola ngadi adia so ba master tunga na zoki mutalo ba français azate na bi master moko bazala kawa lubango ba lobaka français na ke luka na ke luka muta masebe donc ngam na bena ina muta masebe na théâtre de muta kotsa muta masebe na théâtre yeyo après ça peut moi 10 minutes ouais azala très reconnaissante mais lelo so na zo ba branchement ya ba Gilles Bavon ba branchement ba Nzonzi eza grâce à muta masebe ne muta masebe bandi pe théâtre ana ko boya kuta bandi ping pong sko muto ayela ngai ezala grande sœur na ye Mukadi comme na Elena comme le lokache ba comme benge miss wa boxer tia comme le lokache ça ba na box ma comme kache ba comme benge nani soki miss nani yango wana ye na zaka actrice nanga sko film moko to bana ko préparer ka ba biloto no sa na ba école Shakira comme ne Shakira ba spectacle no sa na ba école na zaka na comédien moko be Papa Njoli Papa Kunjoli wana titre ye a juillet akei na esiko rôle na ye muto jouer ngazate Shakira bi na ngame leki na ngai Gabi na ndako tango ayaka répétition pour ndako tala ba répétition na biso abitanga ayaka ba répétition na ndako asaka kaka ba tonalité ya Papa Njoli to zoye to meka ye wala na jupe ping pong na ye to meki pe na moni sava zaki mwana muke to bito encadrer na libandi wana ngape mna pesa yango alors tant basali ba groupe na bango ba yebi ke non wana vie expérience à boulot ils avaient par rapport à biso ba benganga na tia bango poa so bana basali succès avant papa même buta masebe basali suka na succès na kini a série on avait après ça la télé vieux flamand succès ko sakana te yom do koma après ça la télé succès ping pong succès ba ba sponsor ba paye ba car ba yo siko mutu o père na bango vraiment piaké donc likembaga fallait que bango bazwa succès liboso na ngomolo na okumisa nzambe et bon bango bazwa succès liboso nanga natala ndeni ba o gérer basomba bakara liboso nanga natala ndeni ba gérer bakara ngo base batamona na mituka ya ba $7,000 omoni mutuka ngo lelo eza lisuti parce que pesanga maele na minute so nga pe na jui mutuka mo $7,000 donc na oteka ngo na sombi moi terrain moko na Kingabo kuna na moni ba tie ba 4,000 4,500 ba 8 mètres sur carré. Ça c'est bien. Na ko bakambo ekomela ki bango eza leçon pour nanga.
na talaka masi bazala mutuka moka $7,000 lelo ezaka lisusu te siko nga mpe nazwi mutuka $7,000 po lobi mpe na regrete te nateka yango 4,000 nazwa mwa mabele. On est là avec le vrai Zoba de notre pays. Le vrai Zoba international. Et ça, nazo finga ete bandeko nanga bino bozaka bwe. Rabe zo benga mtundundu. Vrai Zoba international confirmé par Rabi Mavinga. Et ça moi bien tozane awa. Ndeko moko asekaki natanga komona ete. Asa Rabi tunela na ndeko wana. Nini alingaka pa ya mwasi. Mais mukinzaka kati bona loba lisu nini guna na ngone ko changer te nga pende pa ya momi do mukinzaka ka nga soza na poso obatela bolingo batela libala ko kaza te ko na lambela ke fufa munene to na sukela ke te pentaka no ka pa malika muke pui lika muke pum donc beto na ba sorti nyons en tout cas na ebité bolingo wana ekutika la kufa jamais. Vraiment, je ne sais pas commenter là-dessus, je pense que vous avez compris. Bah, tu me souviens d'une démarche à moi, si je me souviens d'une fossette, je me souviens d'une taille. Je dis que Rabi, te belé na ebandeli batelemela nga. Rabi comment ya solo ba makamba ba mikinza boye biso tozana bana wana poto totala ka biloko yango na bana. Parce que président français. Non. Président français Macron. Macron. Oh. Mais Macron comme la guette. Oh. Et comme il y a le bien, non, moi mon balo a la vision. Parce que biso, il faut que on a gâté mi beko na biso mboka to ndo tangi sango bana na nchiki. Ba constitution na constitution na bango, bango kutu ba exagérer lisusu. Ba bien faut ba no lakisa penda bana parti à 4 ans. Na nchiki ndenge ni monstre mbal basanganaka. Bolanda ba information te. Ah. Maintenant ba voter en temps. Oh, mais ça déjà majorité, déjà président, déjà dans la majorité. Oh, yo vraiment moi si basi bazana ba beauté belé makambo belé bien ko sepela nango. Yo eloko mona ko sepela nango yango na. Te ngalinga ngai te na za ndenge mona batutu ngefuna za ndenge na ngai makambo na ngai nyose za ga yanga moko. Ko sepela na taille. Ko sepela na etambuli. Taille ba nyose ba sepela ba taille. Ba taille ngo musupe so sepela nango bo enzoka ya buchu. Tant yo kende na mbetu boye yo tala boye buchu ona luzela na longo moka mwasi umeli pona don buchu ma trop ba santé musu ya ba C4 soka belika mwa fièvre muki ata mwa rime mukebo ya fio tuki mais mukinza yango baluka yango na kisi te yaka yango moko ba force yango te yango so force yango akoma nien ye fotika ya bima ye moko talaka bokotonga ba immeuble botonga place oyo basara grand besoin botongi pe place ba sukola ramona ba bengi douche ba bengi na WC mais mukinza ba tongela ngo place te donc obeta ngo partout ata président de la république a fait sa discours yo kasi batino so ba vanda wana ba yo ka président de la république ba beta te on est dans l'assemblée nationale indi yebisa suko voilà nde ba mikolo le kaki ba okota tongo bona ti ba 21h bazaka na kati kuna ba beta te po ba tia ba clim yango na boyoka ngo te balongola ba clim oyoka suko ya ba député. Et bien voilà, on est donc là avec les Zoba international, vrai Zoba international. Merci à Fiston Bastende, merci à Maman Fifi Luzolo, Maman de la foi, Maman Michel Epolo, Maman Yvette Mbia, Nabosagno Télévis, Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. On est là avec lui, nous allons nous entretenir. Je pense que tout ce qu'il y a 10 minutes sur l'année. Et ici, ndenge yo kimi na monde de théâtre oyo bosalaka ba film ba série okomi plus kosalaka ba gag mais ba théâtre wana eza ba longue histoire ba théâtre ba longue histoire bon na oya ba ninga so ba bengi ngai na osana nga avant-hier na auto sala ya José de Londres lobby na saki na film à José de Londres avant-hier na saki ya Sinar ya Caleb na oya bango ya bato musu na osana nga mais ngamo na osate ngamo penza o de pièce o nini rien kana rythme ndenge makambo ngo ezokendele peut-être à la longue parce que théâtre ezozwa temps ebele ya tournage temps ebele ya montage ti esilaka ebimaka ekende mona motu mosusu ofala obwaki na kati wana ntango oyebiseke na bwakaki waka nsondiro ozokosa ye umeli mais ok gag vitesse age ali
nde na tourner les lobos et pour siko na tournage nde na tourner les lobos lobby malamoko donc yango ko tamuso ekota va émission ça c'est très bien il banga ne malamoko bah comédien belé va postuler Vieux Masumu Kale va postuler 7e bagarre d'autres comédiens je pense Oxygène bah comme monsieur Kimingai yo postulé te bon mutela mutazana vision na ye hein lecture nga na osala ezakaka bon omoni mpiaka soki eleki makasi bato tout bakomaka miso na politique parce que omoni politique nde eza esika oyo l'art ya bien yali so tellement mpiaka eleki donc mutu tu alobi non bon chance eloko pamba achaka mutu bon candidature ya présidence de la République 27 personnes qui postulé ba $100,000 $100,000 ekei ba 100,000 ekei donc mona moto musuku tu vision eza na ngote donc ya on a ba RDC zande bon comme na compliqué mususu au diplôme ne za faux diplôme papa bino voici président de la République il a no faux diplôme atayo moko papa qui ne za bongo RDC za bongo lali balali yo kisasa balala kate kisasa za bongo lali balali yo misunga chaka mutu tokeka bongo kaka nga uswe na ngezali bakale bala babima la bango bakale babima ba Vieux Masumu babima do ba comédien to ba tche babima Karine Mokonzi mutu na ngai pe Karine Mokonzi la pesi ombote ba journaliste autu bazwaka ndambu ndeko Bazila Zwa Serge Kayembe Zakari Bababaswe mais ba comédien nde bazwaka na bango te na députation balope na bayokela biso mawa elombe deux fois yango de pas postuler azwaka te Vieux Masumu a postulé azwaka te nebite Kalebe ska ko te bayokela biso mawa penza bayokela biso mawa ça makamwa mawa te te RDC tout est possible RDC mamno c'est possible na mawa kaka ba otala bon yebe na niveau de tilito mo na biso moins bon toyokele ka mawa diplôme ne to mona mayuya mais toyokele mawa zwaka RDC za bongo papa ba candidat au ma diplôme moi mayuya mais azwaka RDC za bongo vous comprenez RDC makambo mususu rozwa vika na mawa na loyenge kaka boye pe ochepe munoko makasi ti papa et ba politicien mususu bazwi ba vipe kana munoko makasi Gabriel Mokia te loka ba Sankara bitamba te wana zolobe nga na yebi na nga te na tangi na nga komba mutu te me nga na yebi kaka ke yana ba politicien mususu o bazwi vi na munoko makasi kaka azaki ne Sankara de Kunta ayemba la moko pa ministre lingala moko ba naolo bala biso kuna na baki Sankara et ali soute tellement ba costume coach comme na TV bon fait botuni kaka mais projet ni lozana ngo yoka bon ville la loi portant l'organisation de l'accord de Lusaka signé bar 00 signé par M. Munguludia. Donc, bon, signé par le professeur Vundwa, oui. Ça, c'est très bien. Pendant 27 ans. Pendant 27 ans, donc, Olali, Nathalie Ganabi. Énergie les kangai le ba Mr Langai Adolphe Bakaloui énergie so les kaka boy pour ça la master bilé ba telemela ki yango ndeti kalunga kalunga telemela ngako yo makam nyo so salo yo boye ngala linga ngote ngala bi mama yo za bien na ndaku nokuna na mwasi na ya mobali na yo na ba na yo bozo vivre kalunga na mwasi na ye na mobali na ye bozo vivre mais ngai bana baza éparpillé moi na baza epai o aza pa noko aza pa na kondi wana minute na zana esengo na sangisi bana nga tout sibokalunga lobini sibo na ebité sora lo balisu nini kalunga boya makamno ndeni Yesu to yebelaki yo boye te omoni image oyo zaka na mais image yango ezofuta te parce que tu vas changer ma parti politique. Ma politicien va changer ngasi ko na comme na majorité. Si on ngana vana na tala ngama kamna misu boy jamais. Afinga ba ta majorité tant comme neko kumisa. Changer na e. Et comme au nom de la paix, au nom de la paix.
Voilà, Coco Dema me fait signe que tu es malé na suka liso na biso. Mais na zali moko suka la ngaki na senga ndeko na nga Seleo. Seleo Scram. Seleo musicien. So azolanda ngai soki aolanda ngai te bato bazolanda baza na contact na ye bameka okomisa le message oyo. Ngai en tout cas moto alesa ngai te. Moto yo a contribué te eloko moko te na vie na ngai pona katanela ye ezakali pana nguba te. J'ai muke. Mais si ko bien na nga nazaka na ba réserve. Ndeti Seleo naza na ba réserve. Seleo naza nango na téléphone na ngai ayembi nzembo ya okotuna ngolo. Nga soki na téléphone nango loka ba nzembo to ebeta ba sonnerie wana ya nga. Pona ape na studio donc ikala mingi te ti ba décembre wana obimisa. Okotuna ngulu ezali inspiration oyo euti epai ya Blaise Mabanza. To boyi te tant to bimisaka biloko boye mutu nyonso so oza na posa kozwa na yo mais ezala na ndenge moko ya malamu. Seleo Scram ozwi nzembo ya bato ndenge nini Seleo? Seleo. Donc ayembi yango soki émission esili na olakisa yango wana eza na téléphone. Alors sans que akota contact na ngai, sans que alpesa ta mbote ata moi remerciement ta la kati ya nzembo yango pe. Ye Blaise Mabanza vrai zoba rien yate asala ta ndenge to monaki ba bazeko basala kia male mbambo ya esobe a remercier pe quand même esobe ne to monaka confiance yo loka sai atangi pe komba sai nga ezate. Donc akota contact na ngai Seleo Scram nga na lingaka yo osala musala no kitoko osala honneur ya mboka na biso na sepelaka na yo mais kota contact na ngai to solola pour soki to sololi te donc kala mingi te na ofungola manduki guerre banda donc na pesi avertissement bato bazotala baza contact na ye bakomisa le message oyo na esprit ya bien tant que ba jeune tant que ba kinois tant que ba congolais voilà. Ok, je pense que le message est vrai zoba, les zoba international, les zoba il y a RDC. Donc aza zoba oyo na mboka na biso se babi Jeux olympiques ya ba zoba. Muto représenté na RDC ye amema drapeau ya RDC puis na kizoba na ye ako gagner Jeux olympiques wana. Léopard na ba coupe d'Afrique ba nini yazo na ba médaille te. Nini yezo yate coupe mondiale. Yeso ake akoyana mondial ya ba zoba na peut-être na cause. Et puis ba Léopard ngo kutu yo suki ka wana ba médaille ba yaka na ngote. À part ba médaille ba yaka na ngote mais ba combattant ba beta ba ngote. Ngelo ko kamisa ngai. Ouais, mais là, on a mon qui a baouti penza nini baye bazui trophée baye nango pena tie pas un ministre quoi gouvernement pas sommer le bango ba jeep mais ba dire merci mboka na ba kuna na poto ba beta bango te ko ba beta bango bo biso ko ba beta biso point te expliquer nga biso ko ba beta biso point na ba musicien est-ce qu'on est na comprendre yo veut dire ne ba boya musique beta na poto na ba match beta te na ba match beta manga susi na nga ya bongo to Léopard abeta pena ni bango pe baye ba combattant baye beta te ba boya ba mutu o pasteur mo kaye na pota linga prier te to lingi te po ndine za la biso ma boye ke la biso mawako je so mona siko ni eza contre eza la plate bien ça ba tunyonso ba boya pe maka munyoso match rien rien o prière ba prière na biso ya descendre za mutu o bonde la penza boye donc tout qui penza molimo ekita ko mo parler langue l'église moi pendant combattre beaucoup tu vois comme tu vas parler la langue bitolina nani congolais ah te changer ndenge sambeleli o kasi ba ko sa ngana na Cameroun l'essentiel c'est ça ko sambe mais le congolais est banara et bien voilà moi petit coucou na ba combattant ba landa biso msupe ba soma biso msuto sola pe kitoko to ba congolais biso tout yango to zo luka ba combattant moko ya postulat na présidence ba yepete. Tout ce bail au mono diplôme mayuya au mono double nationalité moi peut candidature en webima exact voilà nous allons citer n'était à part ma message à Seleo ce message monsieur Ezali non message monsieur Ezaba na poto nazo pesa bango ba merci parce que ba exploit oyo na sali ezanga moko te Ezali elongo na bango ce ba linga ngai te makambo oyo na moni oyo salami ko salama te radio fongoli chaîne
na espace il y a un mois il y a pas beaucoup na ba 5000 abonnés et ali pendant ngobate vraiment na ngina pesa bino lelo ba merci ebele na gag na ngaso na koti yango na journée moko ce koti na tongo yeba ke tito koma déjà pourquoi na koma déjà na ba 10000 kilos donc eza po bino ndebo sala ngai vraiment naza reconnaissant na bino nga pe na continuer ko servir bino bisika o moi berere ezali ba remarque nyonso bozo pesa na mona mbatu msu ba komi na ba commentaire oza teti oza mutu makasi ba remarque na biso ozo considérer on te na considérer ngo vraiment cette fois-ci tu ressens l'effort de tenir compte ya ba critique nyonso oyo bo pesi biso vraiment bo continuer ko linganga bo continuer ko sepela nga pe na continuer ko sela bino musala parce que na ko servir bino pendant 20 ans 20 ans wana ezate po na katana na limwete 20 ans na tika na ndenga empire tika la race ali na komisko stable batu nyonso baoya okutanga wana na servir Zaiko voilà ndeti Zaiko tika la donc pendant 20 ans o ezaka année ya liboso donc boza na 19 ans o etikali et puis bateau misusu bazo combien de mandats 4 4 biso constitution ezala raté et so ba monisi biso passé à banda soki 99 ti lelo 2009 hein 2009 ti lelo tala la passe to moni ba ça ba monisi biso passi donc comme tourne ngape nga ba pienga ka 20 ans donc batu ba comédien bozo zongo wapi yo so makamso ngo bimsa awa susu et so bazwaki wapi wa munseli bino passe na ça est-ce que yo 20 ans ozo ngo wapi et pas nzambeti nzambe ne mtape na baki ya nzamba za rula nzambe oya bino oh nzambe oya kela likolo na se po batu tu nzambe mtakela bon même na satan nzambe mtakela e na edingwe nzambe mtakela e pouvoir o satan za nango nzambe mtapesa yango abotola eloko ti abwaka na sawa so nzambe apesa ninga pesa satan apesa pe 20 ans bon na ebité soki satan va payer 20 ans mais nga siko nde ba pesi nga 20 ans ya succès 20 ans ya impact 20 ans ya impact et puis pouvoir o nga na zana yango ezali image ya océan na beta asete na lobaka po lobi ezala to yebaki te océan ebale po moni rabi biso za bato to za mitema malamu po to na mitema ya kibonzambe tanya biso za mitema malamu yo mo kaka bon bato bazaka pembeni na nga bayebi oyo mpe aza baflater motema malamu ebongaka bato ateya za motema malamu yo depuis oyebango so oyoka ngai ke oyo asali likambo boyo abundi boyo abotoli mwasi ya bato oyo actrice oyo azalaki mwasi ya kingandi apo alongo akomi oyo apres yo okoma ya yo so oyokango natikala kozwa mwasi ya théâtre te nde na boye oyo na baracontre na bango esika bakenda otya na bapoison ngai nazalaka te nde batieli vide le poison batieli vide le poison on a évité. Oui, on m'a informé qu'on a évité. Mais ce que ça les bon aux amabé pour on a pena mista n'a pas de décoration depuis bon mois na. C'est bon, les dédicaces peut-être. Donc on a lobby que batu po batu ba obundisa batu ba combattre batika na bango. Ce bazana poso obundisa nga bazela 20 koka. Ce ba continuer ko bundisa nga ka boyena no 20 ans ko kité océan mais la bango. Ba meli olimo ke donc là mouvano ka bongo nyonso na spiritualité même na physique ba lingite yo sa succès ba olinga te ba olinga ndeni oh papa na yo boto la bango ba marché ela moko awuti okende poto awa asali sport moko kuna na poto babimisi sport yango babi oyo ye esimbika te foka vrai zoba ntango na nia tika boye danger siko muta bongo atika yo ba olinga ote olinga te il faut prendre la makasi papa au ça la publicité est-ce que bien en Belgique élection ali élection ça en Belgique parce que ngala ça la campagne ngala qui ça mais là ça la campagne il y a ba candidat député ba na Belgique ngala ba jara ba comédie oti ya ba vantard à 8 mois 2000 mois 3000 à sombi cash et télémia wa té nga so lingi yaka après 2 mois 3 mois pour nga vendre na kingabwa na limete na kingabwa. Parce qu'il y a qu'après 2 mois, 3 mois, il y a visiter un terrain. C'est bon, merci beaucoup. On est vraiment à la fin de l'émission. Alors, me fait signe. Merci
à Fabou Senseka, le boss américain. Merci à la première dame, ma mère Zefa Vital, fiston Bastende. Merci à Dominique Akele. Merci à Papa Divalka Songo. Un mouyaka sans complexe, un mouyaka qui se respecte. Ma mère Miline Zemba, Motema tous Pepele Ambetolo. Merci à ma star Liliane. Merci à Sylvie Wechi, Bomongo et Sanga. Maman Yvette Mbia, merci à vous. Et vraiment, tout aussi ici. Na boire Kassit. Bana babandi classe sur bois qui était passé. Bijou Mujinga, moi c'est Kitoko, Malachi Njonge, na pesio bambote sika ozali, Daniel Maccabi de Paris. Moto azo sala honneur ya bateke nyonso ya mombele na kati ya Paris. Petit frère propre succès ka songo mofinu kwa Paris, Mr Nangai Sida Bilele José de Londres, bambote nango wana, Christine Ndoudi na kati ya États-Unis. Jidobo Iluemba, Eddie Starlet à 4 lettres, papa na Blessing. Nono Mbenza Lumière ya Bruxelles. Mbote na bino ngwana ngwakazi fondé du pouvoir. Mofinuku mokonzi ya Lemé na mwasi na Joséphine LM. Vraiment na bino nyonso bato bolingaka nga. Bo continuer ko linganga yi na kati ya ba stock ezali ebele donc makambo nyonso na sala pendant 20 ans yango na ndo bimisaka. Donc, merci beaucoup, je vous aime. Merci beaucoup, Frézoba vous aime beaucoup, le Frézoba international. Et là, nous pensons à la famille de Nelly Bomey. Nos condoléances à la famille biologique de Nelly Bomey qui nous a quittés. Et bien voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup à Yvette Mbia, à Silvio Wechi, Bomongo et Sanga. Merci au grand sapeur Samouraï Manzaou, italien. Samouraï Manzaou, merci à vous. Maman Fifi Luzolo, merci à Angèle Kinkela, la préférée Angèle Kinkela. Merci vraiment à vous tous. Merci à... Le festival le 28, le 29, il y a Sanzo Kaka. Le 28, le 29, il y a septembre. Torozarana Festival Up Award. Ils sont à Los Angeles. Na actrice auto-joueur, Mingi Jocelyne Kitadi. Ouais. Le 28. Parce que bafali babanga te tomba lobaka bafere babanga ta ngaka zoba na bango donc na bangaka maka mususu rabi fo kopesa ka diable mutu makasi te festival Up Award donc bato baza mingi na internet ba yebi yango bato baza na États-Unis ba yebi yango zali le 28 na le 30 le 28 na le 30 vidéo ne pas osala so ya boko lobanga na milobe lié ta mususu banga na lobia on encore zoba vidéo zoba Mister ne jouera pas sans souci, Nani. Acteur moi jouera groupe sans souci. Omar il passe Ali. Bah on se va pas diable, ngana lobé li ba. Si vous mon moza zoba vraiment vrai zoba. Et taliban il fallait ba lingate na ye ba. Si vous ba quand ça na ofinga, on se connaît le bandez ko azane zoba, vrai zoba. Merci pour ça donc le 28 le 30 na Apa Los Angeles. Si Dieu fait grâce peut-être de accompagner et Zamalon Ming mais c'est 11 juillet. C'est 11 septembre, c'est le jour de mon anniversaire. Bon, je souhaite une vidéo et joyeux anniversaire. Déjà bon anniversaire. Si vous permettez de yembelo attendez bon anniversaire. Le jour wana, le loté. Tenga mi yembelo déjà avant yo bombi yango kaka. On a déjà qui Attends, on a osala. Aussi dans ta vidéo et ça bien. Comme ça on a publié ma vidéo nyoso. Merci pas na bino nyoso bolandi biso. Merci à Coco Dema. Coco Dema balobi le meilleur de partout veut dire Azana Kin. Azana Kisanto, Azana na Lubumbashi, partout au monde. Aza côté kuna, Aza pe côté. Coco Dema, le meilleur de partout. Merci à toi, merci à Beauté Image, merci vraiment na ba fan tu ya vrai zoba et puis na ba fan tu ya Rabi Mavinga. To komi vraiment sur alison na biso, pour na biso to succès. À toi aussi sakaka. Moi basi na biso to yaki nango to ki na biso. Merci.